na ye lisusu na ye osala nini na ye oyebisa bino te Paul Bilocoste José Paluku na le presse Montseki le presse déjà si amataki Panama aza na kati na Panama déjà ndenge azana le 20 octobre oyo aza kozonga azozonga bana madimba ba période de festivité yango le presse Montseki ça déjà deux conteneurs na Mons na Belgique Angèle Mokako Fideline Bananga bana ya madimba kuta na le presse kota kaka obeti kaka numéro ya force kadikese akopesa yo numéro ya le presse Montseki na kati la Mons José Paluku le presse Montseki kwenda vutuka bandeko na ngai lisekite ba festivité yango tinda biloko na yo epai ya le presse Montseki na agence Paul Bilocoste José Paluku le presse Montseki okokuta era petit frère propre na Francis era bakoli ezoya ebele awa tika makambo esimba le presse Montseki ya biso yango ki kama kasi mbote mokili mobimba balandi ya chaîne biso Océan du Congo bisika bozali vraiment nzambe apambola bino makasi azwa penza makambo na bino nyonso ekoma epai na ye wa bino molobeli ndeko na bino Didier Mpinga Sango Mokonzi na émission na biso Cri du cœur. Cri du cœur. Merci déjà pour na bande koyo ba réagisaki na émission précédente oezaki ndeko na biso era tika nzambe apambola bino nebsa bino déjà que era azongi déjà na États-Unis et puis elekaki malamu nzambe apambola era parce que na cette parcelle na bango akabolaki yango ye moka zumi satu mibale apesi famille ya maman mibale apesi famille ya papa. Bravo, bravo, nous avons assisté notre frère, que Dieu vous bénisse. Bwende za kamalam. Émission na abisu alelo cri du cœur ezolobela basi ya poto. Basi ya poto nazwi lisolo kouta na mboka na poto na Finlande aza bandeko kuna batindelenga lisolo ça fait 3 semaines lokwa makambo ezalaki falaki tobongisa ngo mpona koyeba kosolola ndenge ka ezalaka tokotya bakombo oyo nde tomisala kotyakwa mwana mwasi wana kombo na ye Esther Lompinga azalaki na Kinshasa asisi classe car lokola basi bazalaka ntango Angola ezopesa mwa mopepe ake Angola azwi ba possibilité ake na ye na France kokoma komi na France amoni ke France esimbi te ake Finlande kokoma komi na Finlande kuna boye asali vie c'est-à-dire à bosser quoi azui mubali abali mubali ya mundele un Finlandais baboti bana mibale na Esther ta baboti bana mibale et yo sala ke Finlandais wana baye kokabwana na Esther toyebi te elongi esalaki bakabwana Esther avandi lokola jeune fille nyonso ekoma nango normal azalaki mpe na garçon oyo bandaki koderange na Kinshasa
baye okutana na nzela ya Facebook loka balinganaka mingi na Esther. Esther alobi non, il faut oya poto to continuer bolingo na biso. Esther pe basangisi mbongo na Gloire. Gloire alandi Esther na Finlande. Kokoma bakomi na Finlande babandi ko vivre bazo vivre Esther apesi Gloire mukanda. Gloire azui mukanda apesi ye musala comme chauffeur ya ba grand car na Finlande. Azozwa kwa azozwa eyo sala ke Gloire na Esther bolingo nyonso dispute ezangaka te baye kodispute bango mibale. Bilemo boyebi poto mundele apesa mwasi mapeke ebele esali ke babebani mpena makasi mbila ye babengani Gloire. Mais Esther lokwa alinga ye mobali na ye akei alobi no eza erreur na nga oyo aza mobali na nga vraimen tokokabwana te. Bazongi bavandi nzoka Gloire na kati na motema na ye deja atikalaki na tâche. Na kati na tâche wana azalaki nango bavandi une année 2 ans après ba dispute wana il paraîtrait que na poto compte à moi si mobali ayebi mobali pe mwasi ayebi ndenge ezali. Gloire abike nombo fona kitana okini sai mikolo ebele 5 kaka bandoke poto me sai na kitana baoto bimisa mbongo tosomba biloko tosani. Esther abimisi 50 000 euros apesi Gloire po basani bakoki kosala. Gloire au lieu aya Kinshasa azali deya na cope na ye kolongwaka mokolo Gloire alongwaki. Esther ayaki atike mpe na aéroport. Esther azongi Gloire abimi na ye ake na ye na Allemagne. Kokoma komi na Allemagne abengi Esther abielo na lukaki na si nazwi ngano bolingo eza lisu te kobenga anga lisu te. Akamati mpe si mwana abuki yango. Oh, Gloire aza siko na Allemagne. Lisolo euti kosalama 6 mois yango. Gloire aza siko na Allemagne. Esther
azotuna conseil pona poto pe ba magie ezalaka na poto ba binzamba za mukie qui seze belé alobi azano na ba effet ya gloire na ndako wana adi bilamba ne ba biloko ne musupo valise ka mutake le boule ka ozonga akutanaki na ndeko na nga moko nzambe apambolo Roberto place ozali ntango mona mwasi azolinga kende koluka magicien aluka moto akisi abebisa gloire amemi sous-vêtement na ye aketika yango epanganga na sengle na ye na felande ndeko na bino naza ndeko na mwa aza pasteur abeta no lisolo po abeta masolo bolobi nini famille nzongo bolobi nini Rita Mawete émission na yango te Mawete ya barita émission ya pasi makasi tala gloire ndenga sali Esther na kati na Felande mama Rita Mawete famille diki nyonso bisika bozali ya bino yango lusako bolobi nini eve akendo bebisa mwana mobali wana 50,000 euros le presse Muntseki va le presse José Paluku Pal Bilocoste le presse aza déjà na potonde na zolo baboye le 20 oyo fois zonga awa bana madimba Angel Mokako Fideli Bananga Jimmy Longango toutes les amis de Madimba votre frère le presse Muntseki azawana ana monstre na Belgique numéro na ye ezali botuna fausse kadikese botinda bakolite botinda bakoli mpona festivité bolobi nini mpona lisolo ya Esther na gloire Esther azolela Sylvie Tumbai donc il a le conduit FAPECAT aux petites sœurs bana sonabata bana mama na ye lisusu na ye osala nini na ye oyebisa bino te Pal Bilocoste José Paluku na le presse Muntseki le presse déjà si amataki Panama aza na kati na Panama déjà ndenge aza na le 20 octobre oyo aza kozonga azozonga bana madimba ba période de festivité yango le presse Muntseki aza déjà 2 conteneurs na Mons na Belgique Angel Mokako Fideline Bananga bana ya madimba kuta na le presse kota kaka obeti kaka numéro ya force kadikese akopesa yo numéro ya le presse Muntseki na kati la Mons José Paluku le presse Muntseki kwenda vutuka bandeko na ngai lisekite ba festivité yango tinda biloko na yo epai ya le presse Muntseki na agence Pal Bilocoste José Paluku le presse Muntseki okokuta era petit frère propre na Francis era bakoli ezoya ebele awa tika makambo esimba le presse Muntseki ya biso yango kitoko makasi mon ami de tous les temps ti de ntangono bati de losako soki ezalaki yo mutu beau frère asali ndenge ati de kosala ndeni
Louise Ndona, Doris Kinkoufi, l'alto qui a fait bouger le monde. Tu vas na matondo kwa mvulusi. Doris Kinkoufi, ce que c'est la caillou beau frère Salionne, on a encore bani. Ma vembo aba pépin. Famille nanga sonabata. Partenaire nanga y privé. Également ne louyeye. So mobile Salionne ngwano sani. Maître Matingola. Les amis pasteurs, ce qui moi si mobile ya sali moi si ndengwana. Moi ça na sani. €50,000. Alors besoin ngombo on est à soukate. Mais c'est belé 50,000 €. Na ba période oyo. Il y a Covid-19. Deuxième vague. Moi, je suis en Allemagne. Ma belle, Schengen, ndenge sala. Ma belle, bolobi nini? Ngaza likambo lobate po eza pasi. Mitu neza ya ngambi ya neza ya bi. Dende boko pesa yana. Carle Bontongo. Mama Lili Saya, famille Saya. Bolobi nini? Soki mobali asali mutu boye bolobi nini ko lokwa bolobi nini Papi J bisika bozali Trésor mon directeur Trésor mon directeur Trésor mon directeur Trésor mon directeur bolobi nini Esther azako lela pona mbongo na ye Christe vie Maman Clarisse maman de maman Maman Clarisse, maman de maman, bolobi nini, Esther azole la 50,000 balles nae. Fariana ma fille. Fariana ma fille. So mobile ya salio boy. Okoloba nini, Fariana ma fille. Nazo zila ba réponse na bino. Eza passe na mutema makamba boye sinon ikamba koloba eza te napesi bino nyonso mbote famille dikiese sauf imprévu lobi le 9 kora papa ekolongwa na Canada mpona kokoma Kinshasa samedi nene na mobali na ye kato na mobali na ye ana na mobali na ye Foskana mwasle na bana boza toujours ensemble ya mwasi pe bana nyonso na selemba na inana nzamba za na biso sino toza elongo kola pambola biso tozoza appel na bino na 09 98 74 29 07 bobenga botindela biso ba masolo oyo eza ya solo po tobeta masolo kwa bosabone ebele na chaîne na biso c'est du Congo. Bo s'abonner belé na page na na Facebook to sambela elongo Trésor mon directeur nzamba pambola bi bayo